et dino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo et dino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo et dino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond bazo s'ennuyer ba bisenga mokonzo ba mama bakota Paris bazo s'ennuyer mouvement za pena trop te olia pena ya bien za sous bakota Paris te kolia za moko na kata Ivry awa e pa ya serre na biso ba bi na restaurant Ewaka ni José ba bi moi ça pembe tina mabolongo ni José le bela bango liloba moko fini mokonzo ba mama oza mi José la reine de Lyon ba bi moi ça pembe te dans restaurant oza ma casse kolia kitoko komela kitoko nga alie malangwa la lie na taba donc goût ba bi chez maman Ewaka quoi serre Ewaka na Ivry et puis la qualité c'est pas la quantité ça veut dire que ah ba bina goût on a besoin kiridate a besoin kiridate tabelemba ya goût ya konika ba goût l'Afrique ko lia le boulot za matonge mais on a poto comprendre donc so la reine Michosa confirmé donc elle est bien la Mélie bien la chez Ewaka chez Jeannette nganda sans polémique soye olia bilo nion sa mokili o Afrique olinga. Si vous avez envie de manger les plats africains, je vous invite à venir manger chez Maman Jeannette, Maman Ewaka, la femme la plus belle, la femme qui est gentille et propre. Elle est très accueillante, c'est une belle femme. Ça, je vous confirme. Ah, penza so boye, boko sepela. Ah, tozanga elorote. Elo nyonso olimolia ezali. Olingi pondu ponga aza muluba la nga mingi pondu. Donc pondu ezala raté. Olingi makelele pe. Okolia yango. Donc nyonso ezali. Donc boye bele boko sepela. Ba fille a bien de bazali. Et j'ai beaucoup de respect parce que ce restaurant est un beau restaurant où le milieu est convivial. Donc j'invite tout le monde à venir ici chez Maman Ewaka. C'est un restaurant où on boit, on mange et la cuisine est bien faite et bien cuisinée. Donc on le suit par rapport à sa bouffe, voilà l'accueil au fait, voilà. Vous savez, je connais, ça fait, je sais pas, ça fait 10 ans, je connais. Donc on est là pour... Oui, Ngaï Jeannette, comme on a Jeannette, c'est Wakeza Combo restaurant. Donc Nazana Ivry, Binomo Bomoni, cadre propre, donc Bolembisi, donc Mbisi Kitoko, Bilonyo Tukito. Et Bella Tinamikua. Voilà, donc et puis c'est quoi Tarapena Tinamikua. Donc voilà, on a katika na Olamba. Pas serre na biso Jeannette ora babi ko lia kitoko makaya. Oh my angwande tinga lula langa malangwa mais na lia ba malangwa mais et puis c'est kota makamba bono na mona te tina kuta batata suka. Donc vraiment ko lia kitoko komela kitoko d'abord yepé so mona basa kitoko yawa ngomona bavwejo yawa donc serre Ewaka simbigwa dans les bons dino image panza sangwa Congo. Bozaki mi balende kana lo botikali yo moko vraiment likamba liwati lelo bato olanda image oyo nazo discuter trop nazo swana trop na nzambe na tuna ye azoka batu pourquoi parce que na likolo banjelu bakufaka te azaki pe bata kotinda te azana batu nyonso baza éternel bakozwa yo siko mutu bwasa anonyme donc vraiment naza na discussion makasi bato olanda image oyo nga maître Chura Mboma na Seigneur Jésus Christ donc faut que bando convaincre nga pourquoi azwaka mutu parce que tu as na besoin na biso azwaka biso donc ezala kola asala ligablo na ye azozwa mutu na momo ya lingi même boza na posa na ye kisesko aoke na ye wapi ko banjelu bakufaka te atinda ye nini banjelu baza kuna ba Gabriel ba Raphaël ba Michael parce que vraiment souci trop pour na nodi donc nenga zelo biso ndeko la biso tozalaki na ye partout tozako solo na ye donc moi écoute ko ba mingi ezate tozalaki ne partout tozako fa na makeka ka briske yango wana
nzambe vraiment nazomituna ti lelo naza na baquestion na baolanda image oyo bamekata korépondre nga nzambe abengaka po asane nini atinda ye nini banjelu bakufaka te atinda ye nini vraiment nzambe donc côté wana vraiment nzambe aza atikala nzambe donc aza vraiment nzambe donc côté wana clé atikaka nga biso yango wana mpe ya sonam nzambe vraiment ayamba motema na ye mabele ezala pete mpo na nodi bataba vraiment ngai maître Tchoura Mboma vraiment l'imbattable souci tozaka na souci moi toloba mingi eza te ata la prochaine tokoloba bon ya nodi aza vraiment grand frère oyo tozalaki na ye vraiment ça fait tellement mal ya nodi tozalaki na ye le même jour akweyaki tozalaki na ya nodi donc c'est à dire que ya nodi ntango amoni nga alobi na nga champion yo ozotambola maboko nyonso mapeke matibo naosalisa feti me moya na evito eza te mpo olata kosimi te de kosima onde alaki liwa ya nodi vraiment na regrete mingi esalinga mpasi que son âme repose en paix nzambe apesaki mpe ye wana azwi mais ya nodi vraiment azala na kimia tobosanako tv tonokanisaka ntango nyonso surtout ngai na dernier jour toyaki nosalisinga blague obetinga ku obeti mpe masa na ngai maître Pepito obeti ku obeti mouvement mais ya boko kosala no bablague ya kimi mais après ça 2 heures après tokaka ya nodi akwei na gare du Nord vraiment ça fait mal très mal donc zangi moto ya monene mpe na kati ya communauté congolaise donc vraiment que son âme repose en paix. Merci pour la parole. Ok. Toza matanga tozolela toujours vieux grand monument où tu perdre donc souci belé papa c'est belé mais totira nyonso na maboko nzambe nzamba sunga ndenge to bandaki tinande to continuer to kunda peu vivre tranquillement calmement donc na grâce pe na ngolu ya nzambe donc mingi vraiment le bezate. Merci beaucoup. Merci Panza Sango ya Congo. Na matanga yana ngalodi mataba atiki biso na mawa donc na minga lo batte pour nous sanga émotion to l'année dimanche to kabani lundi na 6h donc na le lo batte parce que ya passe biso to tikali to ba ko lingala wo na lo ba ngona kolingana leki nyonso tu donc tolandana na ntango apasi na ntango bisango yaka makambo te no tombelaka toliaka après kicamarade kifamille yango wana non donc tolandanaka ndinga na pasi bolandi mais nasengi na bino merci na tout le monde oyo ayi kosoutenir biso na salle awa donc tolala bapongi su te so tolongwe sale badémarche tozo continuer merci na Panza Bilili Panza Penda Bilili merci mingi merci na bino merci na participation na bino merci ciao nana susi makasi ya nodi na lobi kolanda libumute aza mobali atikeli biso yango wana vraiment ça fait mal quoi donc il y a tout na ye qui bien ça fait un peu de mal quoi donc ba condoléances na famille na mobimba donc souci biso mobala na Paris to le nodi nazaki toza toujours tozala toujours pour la nodi na suma taba a mobali ye moko abaza mobali balanda libumute donc il restera toujours mobali pour nous donc ba condoléances na famille na ye ba gros bisous na bato nyonso donc rip kaka na ya nodi to le litro ya na biso tozangi mto sepesa biso na badance kichakachaka na biso ya nodi ba gros bisous à tout le monde donc maman Loboko il frappe encore toujours parce que bino yeboko chanto dégâts. Merci pour la parole. Yaloba mingi ezate na souhaité bana nyoso à Paris mes condoléances parce que auto perdre to peut so to zoé sous na Paris. Donc pour la biso ya nodi azaki un père, azaki un grand frère, azaki un frère. Donc yaloba mingi ezate. Pas
mpasi kaka parce que tomesa koseka de temps en temps tokutana nde na Paris sur le terrain soki toyebi coopération na biso na niveau ya Château Rouge tozala na ya Nodi asekisa biso donc ya loba kuta toa na mawa toa vraiment na mawa donc on est là on est ensemble banda zali na hôpital na la rue Boisière tolembaki ete tosambela mutu nyonso ayebi ya Lodi tosambela mais ba prière na biso ezalaki alamuka pour un jour to continue sous koseka mais ko kamwa kanga kuta bon matin na kuta nga bespan na oya boye bisaki ya Nodi akufi na leli ya loba mingi ezate bon tolela na bato bakufeli to souhaiter ba condoléances na famille na e biso mo pe bana Panama to souhaiter biso entre biso ba condoléances en tout cas la motivation en tout cas na moni vraiment que to na bolingo po o ezo sala mana ebite so salama hier donc voilà on est ensemble merci mingi. Mon Paris Express, y'a Patrick Marois Vengi. Mon Paris Express, y'a Marois Vengi. Bonjour, Bissanini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Eza ya koyinda umela soki oye na agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rue Léon numéro 25. Baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Léon numéro 25 et pas Patrick Marois Vengi, balobi Global Express suka l'agence soko yete veut dire umela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Marois Vengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Léon numéro 25 na Global Express chez Patrick Marois Vengi suka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngava ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Marois Vengi Rue Léon numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Léon numéro 25 umela